na tremblement ezali na camp ya Kabila. Kabila aza kolala esu pongite. Oza komona ba paupière na été. Soko moni moto aza na ba stress, bota la paupière ya Kabila. Okomona kaza plein na stress, alala kate. Mais qu'est-ce que Kabila nous a laissé dans 17 ans? Rien. A détruire une armée nabiso, a détruire police nabiso, a détruire ba entreprise nabiso, a détruire ba maman nabiso, aza ko continuer ko détruire l'éducation nabiso. Mobali naye, c'est un Rwandais 100%. Il y a dénoncé à été. Mobali naye azana mwasi ya Rwandaise mosusu tout ça. Olive aza élite. Maman Olive yoka message yo très bien. Élite ezali moto oyo azali spécialiste na domaine songolo pakala. Domaine nino yo azali élite. Na cuisine. Mbote bandeko lelo na toye kolana Lydia na ndeko na bino Lydia toko lobela makambu ya élection lisusu na ndeko na biso Delphin Zaki oyo azali conseiller principal ya Messi Honoré Ngwanda ya Apariko. Boye imalamu ndeko Delphin. Mbote mama Lydia matondo mingi koyambanga lisusu na émission na yo. Nazali na saye nene ya koyoka mituna okutuna ngai pe na kopesa obi ya ino. Toyoki ndeko na biso Delphin. Sikoyo ndeko Delphin alina tuna yo mutuna moko. Yozo mona ndengi na ba campagne ozo salama ya Fayulu, ya Felix na Shadari. Ndenge zo leka ezo sala mwa mouvement mo ezo créer désordre, ezo créer distraction. Bato bakomi ko sala ko comparer plan ya Fayulu na plan ya Felix na makambo livre lemba zolo bana Shadari na mouvement nyonso azo mema. Yo moni ndenge nini? Merci mingi mama Lydia wana iza motuna malamu na ko répondre yo liboso ko meka ko kitamwa moke na se na mai biso tozali bato toningaka kokota na se na mai mwa mingi. Na kopesa yo exemple omoni Emmanuel Shadari. Directeur ya campagne na ye ezali nani? Emmanuel Shadari. Directeur ya campagne na ye ezali un certain Rwandais. Un certain Rwandais na bosani kutu kombo na ye boy koya kaka lokwa tozali abo. Wana ezelo kwa liboso po otala na campagne ngo ndenge zakol. Directeur ya campagne ya ndeko na biso Martin Fayulu eza nani? Ezali le conseiller spécial ya matière ya sécurité ya Kabila. Emmanuel Elumbi. Burundais, Ougandais, tout ça. Vous allez comprendre, hein? Directeur il y a campagne, il y a Félix Tshisekedi Ezanani. Ezali Rwandais, Hutu, Kamerere, Soki Kameleyo, Kamere. Maman, vous avez comment déjà bateau oyo misato et loko biso to lo ba occupation, ba Rwandais ba tira Congolais liboso. Bango batami na sima baza kotindika ka bango sala boy ko sala boy te sala boy ko sala boy te oza komona déjà campagne yango ndenge za okenda mama eloko amalonga eza kuna te soki na koti ko lakisa yo boy eza pamba te pona olakisa ke eloko amalonga eza kuna te bato baza sima na bango eza ba Rwandais et pourquoi les Rwandais partout? Pourquoi les Rwandais partout? Na FCC bakoko zo Congolais mosu te batia na place ya soki Nyarungabu na kanisi Nyarungabu nde directeur ya campagne ya FCC. Pourquoi il est là-bas? Il y a plein de Congolais là-bas. Baza soki 66 partis politiques. Bakoko zo Congolais moko te batia directeur ya campagne kaka Rwandais au moins makambo ndenge za kobeba mama Lydia. Vraiment pas si mingi. Biso bato belé ba Congolais belé o bazali surtout na Congo bazoti espoir na ba politiciens opposants wana mais ko ka mambo abo ezo sala pasi vraiment ezo sala pasi to yaki ko mona dernièrement awa nani Olive Lemba zo sambela Shadari po Shadari akoma président yo olobani ni sur wana ah mama Lydia
Merci mingi pona mituna abo. C'est-à-dire azako sambela pona ye, azako maudire yende. Ngana ko loba wana eza lo sambo. Est-ce qu'on livre lembe akoko zwa loboko na ya sambela pona moto apambola moto? Ako parce que loboko epambolaka eza moto azali petwa, moto azali saint. Ye moko mama Olive Lembe, na benga ye mama Olive Lembe. Aza petwa te. Ayebi na d'abord ndenge azali wana, mobile na aza usurpateur. Mobile na aza usurpateur. Pourquoi tellement na noté alors que mobile na aza usurpateur, mobile na aza rwandais bazo boma ba maman, bazo violer ba maman, akoka ko dénoncer yango na miso abato. Et puis azo maboko na yake ndo ba kopakola ngo na moto ya Shadari, alors bakaza ko pesa bénédiction, azali ko lakela ende mabe, aza ko maudire ye, aza ko lokayende. Et puis alors ba o Emmanuel, Dieu est avec nous. Quel est Dieu? Nzambe ni nazana bango. Nzambe ni azana bango soki ba moni kando nzambe aza contre bango. Ndenge ba bomi ba mama, ba violer ba congolais. Nzambe azana kanda ya ba Olive Lembe. Peut-être il y a un monde qui nzamba sana kanda n'était pas vandi na pouvoir plus de 20 ans. Bazo sakana, bazo sepe, la bazo sa l'ambiance na bomengo ba congolais. Peut-être pour na ya zo monde nzambe mutapamboli bango comme batu balubaki pouvoir nyon se uta pa nzambe ya zo monde qui pouvoir on a pe uti pa nzambe. Merci maman Lydia. Mais Bible za olobana biso à chaque chose il y a un commencement et une fin. Babandaki na 2007 et lelo yoboye basali pratiquement mobile na abandi na 2001 ti lelo asali pratiquement 17 ans bakomi na suka na bango soki baza na miso ya komona fin ya pouvoir na bango o bayaki ko occuper biso ekomi na suka o nyonso baosala wana ezali kaka koluka ko renforcer koluka ndenge nini batikala mais pouvoir na bango ekomi na suka mindele memo bazalaki pour bango bakomi contre bango ndenge bazali wana tremblement ezali na camp ya Kabila aza kolala esu pongi te ozomona ba paupière na ete soko moni moto aza na ba stress botala paupière ya Kabila okomona kaza plein na stress alala kate milimo ya ba congolais za landaka ena sima akolala te akomi na suka mais lokola omoni natangi journal moko lelo ya bagana ye prophète moko gana ye alobi Kabila wakufa na lisasi na moto garde du corps na moko akoboma ye natangi yango na journal moko ya bagana ye nazana yango abo pona ko yebisa oke avanda kaka wana akokufa to koboma ye eza somo mingi donc bazo kanila kanambe ngai raison o ngana bengi Olive Lembe maman te to première dame te po premièrement aza première dame te mutu moko ta tikala on voter mobali na ye mutu moko te a voter mobali ti sika bazali wana deuxièmement soko za maman faut za na mutema ba maman faut za na souci ya mboka na yo maman za la mutema munene maman ko lingata mona batu bazolela batu ba mona bapasi soki oza na mutema na mabe ovandi na criminel na démon esali ope criminel démon ya wana kombo na yeza Olive Lembe. Question na mususu ezali dernièrement pe awa auti ko sala vidéo azolo bake bato misusu misala na bango ka kokende kubala basi ya bapaya biso ba congolaise amona biso ki bamona biso kitoko te pona ni atangi bakomba bato misusu wana te biso to yebi na biso bato misusu wana eza banani et puis point nini a utiliser kaka basi ye moko mobali na ye est-ce que mobali na za congolais motune za pa na. Merci maman Lydia omoni ezali mawa mingi na Olive Lembe omoni liboso ya kokenda koloba likambo il faut tourner 1000 fois ta langue asali mbeba moko oyo ezalaka te parce que ba mamo ya vandaki liboso epa na bango ba envoûter bango bazana eloko moko bakoyi koloba te alobi ba makambo ebele na landaki video na mama Lydia na kozwa point ya liboso ye azali ko parler makambo ya bato mosusu babala basi bongo mobalo azana ye wana yebaka te aza fils ya Adrien Kanambe mobali na ye c'était un Rwandais 100% ye adenosaka ete mobali na ye aza na mwasi ya Rwandaise mosusu tout ça pona nini ye kanisi couple na bango mwasi ya Rwandaise kutu mwana ya Rwandais mosusu aza wana na bosani kombo na ye ba Congolais ba yebi yango mama Lydia
Kanambe azana basi ya ba Rwandaise partout. Ezana na Rwanda azana basi ya ba Rwandais. Ezana na Kinshasa wana azana basi ya ba Rwandais batondani wana. O ba papa na bango baza ba PDG. Donc couple o ya ye Kanambe na Olive ezana stable te. Eza stable te. Combien de fois Jeannette ça beti e bambata? Est-ce que les gars lo bango? Lelo ya ya kopesa bato ba leçon na makambo o ya ko kopesa bato ba leçon te. Tant wazali koloba par exemple ba makambo bato moso azako ça la rapport toi azako ça la liaison na Félix. Azako ça la liaison na Martin Fayulu. Pour moi si na camerounaise. Azako ça la liaison na Félix, pour moi si na ye azako ça la liaison na Moïse. Pour moi c'est à Moïse azali rwandaise. Au monde azako ça la liaison. Bango nyonso to na baza bato il faut to dégager bango. Bazali na tina penza ko diriger ba congolais te. Pour mosusu alobaki mama Lydia, oh biso toza ba élite. Olive aza élite. Maman Olive yoka message très bien. Élite ezali moto oyo azali spécialiste na domaine songolo pakala. Domaine nino yo azali élite. Na cuisine. Oza élite na nini? Yo oza élite te. Élite ezali soko ozali juriste, soko ozali avocate, ou bien ozali avocat, ou bien ozali ingénieur, ou bien ozali na domaine moko songolo pakala. Élite biso to lo élite congolaise eza bato batangi, bato baza na ba degree, c'est-à-dire ba diplôme. Yo za na diplôme nini? Mobile no za na diplôme nini? Boza na eloko moko te. Yo za élite te mama. Tango obeta loboko na tango biso ba élite, yo za élite te. Il faut informer yo ozali élite te. Pour domaine moko yo ozali kozala okoki kozala élite zate. Le cas yebisa biso diplôme yo ozali na yango oza koloba koza élite. Eza na domaine nini? Mobile no akosi kosi biso abwazi ba diplôme awa aboye to vérifier eza nango ya lokuta. Tika koya kopesa ba congolais kanda. Oza komona santo yo bandaki nango na santo yo komi nango sikoyo ya moribond. Santo yo komi nango wana ba lensi yo déjà poison. Et puis oza ko continuer ko soutenir bato ya ndengo wana. Oza moto o luka biso kima na exil awa na États-Unis to protéger yo. Et puis o dénoncer ba Rwandais wana. Soko lingi vraiment za la sauver. Et il faut ko luka azil na yo déjà lelo ndenge nini okoko kima ba Rwandais. Sinon te ba oboma yo okokufa. Ah, Olive Lembe. Message no yango wana. Donc, il y a un panzer résistant, il y a résistance au baluka, au loba, au bimisa ba vérité na bango, pose à la sauver, pour biso ba congolais, to ko sauver mututé. To kon débarrasser na bato nyonso, o ba sali biso pasi, o ba zo continuer ko sala biso ko nyoko la biso. To ko sala yango. Si comme otuna na mususu pe yango. Ndenge nini ba soi-disant opposant na nyonso ba kana basi ya ba congolais te. Merci maman Lydia. Wana eza motuna malamu. Bon, ezali ba mosusu mingi katikati na bango ezali ba choix personnel na bango. Soki totali makambo ya bolingo penza ezali kosenga te ozali ekolo nini oboye na boye. Moto nyonso akozwa mwasi oyo alingi yo motema na ye esepeli na ye. Mais sikoyo il faut bayeba ke na constitution na biso constitution na biso yango yo boye tozali na yango ezali kopekisa biso bapaya bakoka kodiriger mboka na biso te. Constitution ezali kopekisa biso lelo ba biso toza na Amérique okobala na yo américain okokosala nyonso to olingi eza ndenge na yo. Mais koloba te ke ozali étranger lokwa Moïse Katumbi lukaka akoma président na Congo. Non, oza 100% congolais te okoko luka akoma président na Congo te. Donc constitution ezali kopekisa loba moi qui va changer constitution. Yo wana okoki kosala mais lelo boye bango nyonso babala basi bapaya ba Rwanda baza sima na bango baotindika bango. Po bayebi eloko nini mama Félix lelo soka akomi président. Moi si na ye place oyo okende olali sa moto eza moi si na ye non motema na ye eza pembe ya moi si na ye Martin Fayulu soki lelo akomi président moi koto oyo okende olali sa moto eza moi si na ye non
donc oza komona barwandais baza kopropulse biso bato wana nyonso tu baza na basi ya bapaya baza na nini mpo bakenda na moto ya mboka bakoka kodirige biso. Donc bakosala choix na bango mpona korépondre na question na yo ndenge balingi, mais il faut bayeba eloko nini constitution na biso elobi, eloko nini constitution na biso epekisi oyo bango bakoki kosala pe na bakoki kosala te. Donc toyoki yango eza choix bolingo ekipaka nango te okolinga no ivoirienne, okolinga no burkinabese, okolinga no sud-africaine, eza nango bolingo. Sikoyo question nanga mosusu yango yo lobi ke Olive Lemba tanga te ya vandi na bo continent mobile ni plus de 20 ans, plus précisément 17 ans. Pour ni azo que opportunité na ta kende classe, azo opportunité na te à se développer. Pour azal exposer à bon mengo ya opportunité nyonso pour ni en profiter na ngote. Merci maman Lydia. Aleka asa la biso exposé. Asa la biso exposé le quoi biso to contredit aza ko lobaze élite, aza élite na domaine nini. Soka azala ki élite réellement nde akokai kopesa mobali na ba conseil ya bien mobali na ye baza na complicité na bandeko na ba rwandais baza ko violer ba maman na biso baza ko détruire ba maman na biso na est et puis na république mobimba et puis Olive Lemba ko telema akenda ko kosa ba maman o baza naïve. Il y a eu combien de femmes congolaises violées? Oh, baza ko loba 1000 femmes congolaises violées par jour. Il y a eu bien ngote. Et ce qu'il y a encore réellement, aza moto oyo boye akoki jamais ko défendre Shadari. Oh makambo eleki na le de Kasai. Eza tango Shadari azalaki ministre intérieur. Il y a okenda ko défendre criminel. Moto oyo boye aza place na eza na CPI. Shadari c'est un criminel. Akoki comme président de la République était. Pourquoi l'Union européenne baza ko longola sanction na été? Parce que c'est un criminel. Stabilité ya ko baza na ngo eza ya nini? Donc au moni Maman Lydia bato oyo baza na FCC eza bato bako diriger biso te. Tango ozui chance ya ko diriger Congo 17 ans. O biloko nyonso ya masonjo Kabila kosaki bato. O 5 chantier, ata chantier moko te akokisa ngo. Soki lelo azaki mayele ne amwena ba conseiller à bien. O bakuke kopesa e Congolais akoko otikila ba Congolais ata nzela. Banzela o biso toza na États-Unis oza komona olongwe na New York okomi na Washington DC, olongwe na New York okomi na Washington State, olongwe na New York okomi na Dallas na motuka. Mais qu'est-ce que Kabila nous a laissé dans 17 ans? Rien. A détruire l'armée nabiso, a détruire police nabiso, a détruire l'entreprise nabiso, a détruire la maman nabiso, a continuer pour détruire l'éducation nabiso, a détruire l'école. Donc mosalo ya yaki kosala, asa kokisi yango. Mosalo ya yaki kosala eza ko détruire ba Congolais, ko détruire ba institution nabiso, asa détruire yango mama. Asali bravo, bravo na mobali na yo mosalo ya yaki kosala na Congo, akokisi yango. Hein, maman? Est-ce que Kabila tongeli biso ba université boni na 17 ans oyo? Kabila tongeli biso ba hôpital boni na 17 ans oyo? Kabila asaleli biso ba entreprise boni? Alongoli chômage ya ba Congolais boni maman? Il faut quand même ozala mwa mayele. Soki asolo za Congolaise penza maman. Il faut ozala mayele. Toyebite oza Burundais oza Rwandais soko oza Congolaise ata mobali na yo penza ya solo okoyebisa papa 17 ans yo osali penza nini mais na yebi mokolango akobeta nde akoboma yo akobeta yo akoboma yo penza mais biloko ndenge aso ba opousse yo oza moto telema te ovandi na yo kaka parce que ton mari a fait 17 ans ou même 18 ans na pouvoir atikeli biso ata eloko moko te. Mobutu a fait 32 articles du Biloko Ebele. Mobutu a tiré du pont maréchal. Mobutu a tiré du palais du peuple. Mobutu a tiré du la voix d'Isaïe Robino Bozanangouana. Mobutu a tiré du Makambo Ebele. Mobutu a tiré du unité nationale. Nazali a pendant ça les loges à Mobutu te. Mais ton mari, dans 18 ans, ton lobakoti qui a dit son nini. Hippolyte Kanambe, dans 18 ans, c'est na Congo. A tiré du loko mon côté maman. Omoni parce que azana ya Rwandais
mosala yaki kosala akokisi yango ya koboma ba policier na biso ya koboma ba officier na biso ya ko infiltrer ba service na biso ya ko détruire Congo asa sale mosala nae. Donc Déco Delphin olobi yango kitoko penza olobi yango bien que ya élite te mobile n'est pas élite te na ba politicien mingi bazana tango bazama yeli bazaka élite te poko zano mayele mais soza na pouvoir te ya ko guider batu ya ko leader batu ya ko sala ko ba pe muntu bo sali pa bo ba bouger aux élite te élite za muntu za na pouvoir na maboko na ye bino bozana ba pouvoir te ba rwandais nde muntu bazo tambusa bino ndenge Déco Delphin expliquer biso awa. Donc Déco Delphin ngena yeba l'accent sous constitution wana. Comme ba congolais balinga kotala to mo bazala encourager livre yango yo to ko zwango wapi. Merci maman Lydia. Constitution oyo boye ezali par exemple na journal officiel soki bato bakena Kinshasa bokutango na journal officiel ya Congo ezakuna et puis baote kango kuna ngana sombaki yango a partir ya kuna nde ekomi awa bona États-Unis. Donc biso bato to na États-Unis to na Londres, Canada, Europe moi to sombango a partir à Awizate. Maman Lydia moi na yeba ezate wa eza motuna eza ko concerner gouvernement ya occupation. Omoni gouvernement ya occupation bango nde baza osala biloko tango biso toko sikola mboka wana toko changer même constitution oyo. Constitution oyo basali yango na avantage ya ba Rwandais. Tango biso to sikola mboka za makambo ebele atoko changer yango. Donc na yebi te ndenge no ko zwa yango ngana tindaki mbongo tina Kinshasa nde basombeli nga bayelinga yango abo mama. Vraiment ba congolais photo biso nyonso ngape include biso nyonso na ngape na kati to somba livre to tanga constitution na biso bien to yeba constitution na biso bien. Po ba paya basaka na biso lisusu te po ba paya bakota lisu na Congo te ba boto la biso sute nde tozomona pasi ya boy. Vraiment merci Déco Delphin po na makambo lobby na makambo ya élection na ba conseil opesi na mambo lobeli Olive Lembe. J'espère que azui ayoki soka koyoka vidéo ayoki azui ba leçon na ye soka koyoka pété problème ezate biso to ko libérer Congo na ba résistant ba résistante bana oya solo bazana souci mboka ba ko libérer Congo na. Oyo ezalaki to ekolana Lydia awa na Ndeko na bino Lydia à partir des États-Unis to kutani à la prochaine bozala bien ingeta. Ingeta.